Bonjour, bonsoir très chers téléspectateurs, les amis de la grande découverte. Merci pour votre fidélité partout vous allez dans le monde entier. Je vous dis merci, vous avez toujours pour la Rolanda Bisso, les lots vraiment Tokutani. Parce que nous avons la culture, nous avons liboso, nous avons l'artiste, nous avons liboso, nous avons la paix, mboka na biso. Malembe, attends, mais quand même, les gens à la place où ça évolue. Donc, Zambé a sur le coup. Mais là, vraiment, on a invité, moi, analyse par rapport à l'actualité, par rapport à musiciens, ils sont prestés ailleurs, dans Bambouk étranger, tout ça, déjà, on a fallu pour pas handicap la merveille, à Robeta, à la tournée américaine, tout ça, on a hérité, à Robeta, la scène musicale, et ça, déjà samedi. Je crois lobby na tous appels sous na ba date c'est belé et bimi déjà vraiment félicitations à l'artiste Nabiso sans oublier notre papa les jeunes Nabiso les jeunes vivants à faire partie na ba les jeunes Nabiso Redi Amisi Kalaming était à le 2 novembre 2024 toujours ba date zombi donc na Bataclan mon vieux un courage na yo na biki aux légendes ba to ba ko répondre pour y écouter ça ko forcer té. Nous avons fêté déjà 40e anniversaire de la carrière, ils avaient déjà Kitoko, ben poto pe Kalaming te bazo mono na Bataclan. Directement na kena vif, il y a sujet na ngai lelo, nous mo boye bi ke wata sa un petit interview na papa sango. Makambo lobaki ya monde boti polémique na kati ya internet. Wata aningisi internet par rapport ya phrase karamuke wa lobaki te na rumata na podium na rumela maite. Ya donc wana izawa atumboli ba warrior et puis ba golom soupe ba sepeli. Mais to kenon to lobela wata parce que aza artiste na solution sur lingara mingi moto na tembe. To ko pesa ka ba chance pour la scène musicale mais il y a quelque chose. Oh, il faut tout bongisa pour TV et quoi matza et quoi ça. À chaque fois on a remarqué artiste de sur un bêta. Ba concert na yemne tout le monde qui en awa na martyr na ma interview comme que à salana papa sango et salamwa n'était baby sa journée na ya stade de martyr tout le monde a biso surtout c'est voir la face tête et que à ça rempiaka. Par rapport à héritier, par rapport à stade de balanate, par rapport à paix à combo. Donc à Salampiara. Ok, sous la scène musicale déjà samedi, même chose. Papa sans roi Bétarika Alibaku. À quel sous-souko, ça la moins erreur. Pour la monnaie, on erreur, mais ça a une gravité. Comme Bawarrior, tout comme ça, on a remis la main, il na koyemba. Et ça peut gravité. Pourquoi bah warrior beaucoup ça grave? Ce qui vraiment te considéra ka. Fallait meilleur chanteur, fallait parmi les meilleurs musiciens. Bon quand même surtout qu'on quitte le niveau te yamarama mais la mais ce qui héritier à lobby parce que héritier à lobby naï. Mais attends il peut combat mututé hein. Attends il peut combat mututé warrior peut côté aux aïe qui en a été sur le désactiver focus silence mais beaucoup de gens ont cara parce que tant pourquoi bafinga ka fali na mona rapé bobé tara no cara et pourtant héritier qui attend avec combat mututé héritier le baka que na omela maïté parce que ngana za moyembi mais ngi pe na zonga na wana na encourageant parce que comme la maï pesa na crémité bon on va faire croire bisoté que ce artiste au na podium Amélie Mainda yebulembati Wata yumo meza koto vanjana et arrivé là où excusez ozo yemba voix pe ningani ata ba meilleur chanteur du monde ba melara mai na ba répétition na ba concert parce que toza batu atanga nde na vanja na zolo baso na lobby mingi ko arriver place il faut na milama il faut na kita motema donc votre cas ko faire croire ba tout ça mutameli mai eza problème pour ça to landeli ba image na bino belé awa misusu pe to mona na nteme bo sala na bino pe ngona ba répétition na bino na ba concert misusu tiki biso na ba musicien na podium OK pour batami quelque part au meli mai au meli sucré aux amutu. Pourquoi que le babongo oza Kalaming te oza na deux donc jour moko ya concert na si ko tala lelo oza kutu na avantage héritier héritier wata yo moko miye barate ko oza na avantage makasi oza na ba fan na ba kanyoso so to ke ko ta ba golo ya de golo baza balinga ka o makasi
le seul artiste aza ba fan na ba place na ba kanyos eza na ka ya ba warrior eza na ka ba gola oza na ba fanatique éviter maman nous ça là ya ko luka ba guerre partout tandis que yoko to zam tout monde il fallait vendre silence oza la bien na ba vie na pour côté nyonso na ba linga kao to moni a auto be ba na ba gola ba warrior ba tio maboko ba warrior ba saleli yo promotion. Il y a concert, il y a la scène musicale. Bah warrior même na ba TikTok, même na ba Facebook, ba page. Tout le monde a ba grâce démo, ba publier, ba Jaël Show pardon, ba publier concert mais baza ba warrior. Malgré ba taper pas non mais baza qui peut obligé, tu peux ba l'accès déjà position mais bon baza ba warrior. Vous avez ba fan place misika nyonso okoko éviter makambo wana. Papa sango azana journaliste, biso ba journaliste to provokaka. Pour nous buzz, pour nous actualité, pour total ma pour combler ezala. Mais yo moto na temboza na poste na moto déjà actualité na ka ya obeta concert. Et kangi déjà pour une koya ko baccès na mko maka. Le tozo ka ba warrior ba opération katabi. Attention ki katabi, il y a des warriors oh peut-être ba ngaki ba ya ko tia le boko. Pour na concert na yo moko zongisi bango sima. Soki ngai penza bato bazaka pembe no basunga yo. Yo za mutu moko to olukaka polémique te po oza na ba fan partout. Et pas ya fali oza na ba fan et pas ya ba golo oza na ba fan d'ailleurs na ça que émission na tanga BG Manda azo lobela faire malgré ça qui provocation oluka ki moi problème na bango mais encourager que pour na concert pour te dire que ba lingaka yo mutu moko taza pour ça guerre na yo éviter guerre. Éviter nos guerres pour des gens bien, on a la succès, on a nos social, pour nous guerre. Nous, on a nos bêtes scène musicale sans au chrétien, grand frère mort, pour salir plein comme il faut. Éviter le bloc, on a quand même un podium, mais la main, ils ont les sous-moutés. À ta fallu, mais la maille, n'a mis la maïté. Donc c'est biso bino de boyembara wana wata yonde ko mataka wana donc yo tio aussi ça concert à tel loko muke au stem no wana ti hein yonde bisa biso que yonde ozana so bandi concert o me la raté loko te ata mai o po o soulager ta voix na yo me la raté botika ko te ba bloka bongo na mito et puis biso ba fanatique sentiment beaucoup de collègues mutamela mai azana voix mabek na ya ABC bino soto landé be artiste même Michael Jackson hein pour ba profiter ba JBT pour ça qui chasse à Congo peut-être que bon que non on a bandé surtout que quand na musique même ba Jennifer Lopez wana ba o bazora moi temps ya rolande la ba spectacle na bon tout le monde a ba bouteille ya mai to monaka ata ko mela ona kati ya podium te excusez pour toi nzela e Kishasa moi makele ekokota ata na kati ya podium ko mela te mais tout à ba coulisses na bon après avoir chanté tant on quitte na coulisses ne aussi ba bidama ya meli c'est pas parce que aza faux chanteuse to faux chanteur vraiment wata to lingaro mingi tolingaro mingi longwa ba guerre po guerre esimba na ngona yote ba guerre oyo ba polémique oyo ememelaka oka libabe so ba to balobaka na hote na ebite so ba flatter menga na remarka so que kotika na ba guerre mahamno esimba raté nzamba pesi yo chance wana bato so bazo sepelano toke na ba kofifili balingaka o toke na ba warrior balingaka o toke na ba golo balingaka yo soki ngayo na ozala bien na batu nyonso parce que batu balingaka o bakoya soutenir yo même sans polémique bakoyemba yo bakoyemba musique na yo bakoya ba concert na yo oza kutu na posa ya biloko wana teriti oza posa ya biloko wana te chance babotama wana ngo batu mosusu baforcaka buzz mpo baa na makambo te mutu mosusu mpenza aoforce baoteka ta todiembela toyebi totanga bakombo te ya des artistes oyo badiembelaka fali pene bakufa bazwaka mpe makambo te na kote mpe ya fe omoi mpe mutu atingami engaka ye fere asala bwa fingi azonga bwa fingi me makambo eza te mpe so totali baartiste ana ebele ata moko tabeta ata concert na Kinshasa ata na grand hôtel hein toke musika tata na salon Congo ya pamba ta $10 abeta te po bana bango na makambo te bana bango na ba chance te mérite yo banda chance no kuta ya polémique te wata yo muto ya maison no kuta ba faire bani o s'imposa ti
oyo longwe pas ya père na de la forêt ranson au sali pe orchestre ça va au arranger na papa non ça va ti oyo évoluer pourquoi pas au garder bond na yo koto ozali ke toyebi oyembaka kitoko oza na bakambu na yo longwa na ona polémique soko sata guerre na bato libanda pour toi artiste mosusu nga mpenza concurrent nanga na Kinshasa za te nakosa concurrence na ye te ifo nakende mwa libanda onga concurrent Burna Boy onga concurrent ya Maître Gims onga concurrent c'est bon parce que ezotombola culture na biso vraiment là on est na loba na wata wana bonne chance na concert na ya lobby la scène musicale rotonda je crois bien ba warrior botika avec kokota rafali na makamususu déjà bino mo ba fallait à level bon qui était le niveau ya mai oh pour muta lobika ki ngana omela mai te bino nyoso botomoki ba warrior c'était comme si bolongo la bo désactiva ni na bino ya kaki paka kokolo bo koma occuper nyos ate loko occuper tende tina temps auto na besoin na tourner excusez-moi besoin na tourner na bino na tournée Amérique sur tournée américaine wana beaucoup pour landela non na mona ki kutu makamba bien zo na TikTok na concurrence na Canada na bata France banen ba rosoma ba billet banen ba oksa so ga sur boso kitoko na ngonde ya wana botika kokota na makambo kutu batanga ata kombo ya falite mutu msupa ko loba na ye siko tombo sali bo banda ka kabasele akota na mai siko ezongeli bino kabasele mela mai so bo loba na bino te mutu pa ngaka accuper marambo anate botika fali kota za concentré ba pesa no de devoir boluka place ni obeta na octobre avant que tourner boluka no wana botika no kolanda ba fitilité zanga tina wata lobby na ye mais atanga ipe komba mutu te malgré que toi appuyer en côté parce que bah artiste a tout un combat mutu te mais il y a des artistes na podium ceux qui ont yemba famille la maipo azamutu eza o dégager déjà énergie mo reformer la mai kitsa motema est-ce que mai eza mabe ndeti nga kutunde na oloba bino ki dia posa mai siko so na meli mai nanga est-ce que eza mabe so na meli mai awa c'est nga na ebi na ma na sala te botika bongoko botika ko ba fanatique na bino mahamwana na mutu o soki mutu ayema na podium ameli mai bomba o bakosolaka bomba o bakosola poto moni pe vidéo leki ya héritier nani pardon héritier te faire rigola oyemba akibe mpanja kosoli siko kosola ne yaki pwani to bani faire ayeba ayebo yemba te to bosa na banzembo ne so faire ayemba ba live ne so kitoko faire beta rapo akosoli to bosa na fali ba album ne so to bosa na disque d'or certifié pour fali ameli mai na podium soto ke na ngobongo mabe soto ke na ngobongo mabe na botika okitara ba artiste na biso ça ra bien te ba fanatique ba vrai fanatique sont ba billet que les concerts tira polémique pour polémique otika ngo mais to tika ngo pe na ninga bien ça te boye muto lobika na melaki mai amelaki mai ayemba ra bien te na yebisi bino na yebisi bino ke so muto ameli mai ayebo yemba te to mutu akosoli nzoto ya nzoto artiste nini na podium ayembe bandi tisuka pe asali ata mo erreur te bato bayebi ba note bokoyebisanga boyebisanga no artiste ata kutu papa Wemba ava kufa asala mo ba fausse note bani eza nzoto mutu azalaka parfait aza te wata tolingi vraiment ozala na oyo poza kutu na posa ya kozala te na bapolémique te mpo wana namoni depuis nayebi bino bana wenge namoni artiste oyo balingi makasi okwa aza te kolinga makasi na sens oza na bafanatique partout na observe vraiment na comprendre ke watu oza na force oza na bafanatique partout okota na bawarrior okota na bagolwa c'est pas facile boza ebele bouti na wenge boze belé bouti na ba quartier latin bouti na ba orchestre ya papa Wemba awa boze belé maintenant na moni artiste te oyo a touché mitema même ya ba voisin
évitera makambo na papa sango azana journaliste toyebi papa sango mingi akomi ko se baser plus na ba buzz na éviter so eza style na ya sika toza na autrement oloba te po mutu ana ndenge na sala mam na ye mais bino ba artiste boleka pe mais papa sango évitera ba piège mosusu et bascule et ko basculer pe moi journée na ya lobby pour na kaka oloba ki ke na omela mai te toyebi ke ozara mayele ozara na sagesse éviter na ke susu na ngambo ya bagolwa na ngi na senga bino eloko mona yebi ke botalaka ngai na osenga bino mpenza bosala effort bosoutenaka mingi artiste na bino koya kointervenir na makambo héritier kocombattre héritier eza yango eloko te poso ata ofingi héritier le temps kuna papa herve alingi soutien vraiment physique c'est-à-dire azwa badisque d'or azwa batrophée azwa makambo ebele koloba kofinga eza nango problème te nayebi mpe bebele boya kofinga na bino nata likambo te mais bosunga nde artiste ake liboso aza na en pleine promotion ata bozoba ke bajour ezali mikolo tozolamuka ntango ekomaka moke aza na concert ya monene na U Arena c'est pas facile Adidas Arena ezalaki moke mais U Arena ekozala ata ba 4 fois 3 fois Adidas donc azana posa bosa il a promotion botika ba fitilité wana o tozozela wata beta tozozela piaka koto ba opération kata nini billet o kata na billet eza problème te mais golwa tala yu arena pezoya bosa promotion ya ba artiste no le boko taka na ba guerre mon robot artiste yowanati aza pe na ba page Facebook na ba énergie no botaka na ba page ya ba musicien mususu non mona benga ko commentaire ebele na page ya Fali ya ko filma ya ba golwa eleki kutu na ba fanatique ya Fali abonnement ya ba golwa ebele pa ya Fali eleki kutu na ba warrior bobo sanke nani papa avait pas à na page na boke ne ko soutenir artiste no botika ba fertilité toza pour sa culture na biso kene liboso bozo mona ngote bino ba yaya bobanda musique kala bino mutu bana ba expérience moi muke oto sa bino ka loko boya muke awa Gez Mawit Gez abandi préparation ya concert na sans clash abandi préparation ya concert na la Cigale wana sans clash ba visa ebimi ya memi penza orchestre sans clash asali plein sans clash est-ce que on a tout ni Gez muta sala ki bongo à perdre ni bino ba yaya bo koka ata ba bi mukola betara ce qui moi OK moi muka betara mbonda ba ko pe ba bienara na kependa wana Gez abeti mbonda ba ko pe bolanda bo saka makamu sous silence au sali peut surprendre batu pe sali pe bien botika abiso na ba polémique ezanga tina to la to muki be na mela mai na podium to nga kuna kosola to la to ngenga kutu nyoso neza pamba musique ne liboso ba fanatique ko boya na la Cigale na baka ba spiritualité boko saka biso ba wario ka ba tonto kuta na kata ba poni ezaka soki artiste obeta bato kolakisa bampiaka baza mpona kolakisa miki na kati kuna bagola mpe bakotaka kota bawario koto mpe bawario bakoti kota bagola bafilme bampiaka na bino bayolakisa biso na internet mpona kolakisa ke eza kaka te bawario motu bakendaka concert ya Fali eza mpe teke bagola bakendaka na concert ya Ferry tosanganaka bato ya babone musique bake koto botikela biso bapolémique ezanga ntina nake lisusu nao nakota no epa de la forêt ranson père toyebi ke oza na papa olingaka bana na yo mais apparemment kolinga bana yango mpe eza roi bamosusu baobénéficie mpe na bolinga yango mpenza bien te naopesaka moi exemple awa Fabrigas ayo tobeta concert mais niveau ya soutien oyo opesa wata nayebi te wana héritier du trône kaka fils unique na benene moi en tout cas papa aussi tina visa ou même na délégation
yo na bina file boke ko soutenir wata eza mabete eza kitoko pona biso mais sala on peut pona bana nyonso pour Fabregas pas avec na pour ça soutien on toyebi relation yo na Fabregas ndenge ezalaka depuis na mona côté Fabregas a déconné na yote kolinga to pesa biso impression lokola ozaka na préféré na ba misusu wana bazana bango mais préféré na ngande ye kosara bongo toza papa il faut sincère yo pesa biso raison bato ba ke yo mo to panzara bana yo ozu penza délégation memi no boke ko soutenir te na boité posa papa mais so ça eloko wana pona ba misusu sala pe pona ba misusu po na situation oyo leka oyo na concert oyo leka ya Fabregas soki pe o soutenir ki lisusu makasi o s'impliquer ki ndenge o s'impliquer na mamorité et là ça les peut bien et ça les peut bien et ça les bien moral n'est pas ça ça va vraiment na suki awa naki min ko sujet wana ya komela mai ba musicien biso botika ko tara biso na derrière on peut se monter minimum na podium ils savent mabe on peut monter console to abatu nzoto ya nsoto na kati ya podium na mtu pa ko kufa to mona batu bakufa na scène boyebi ce que c'est urgence c'est une tombe la main pardon ba me la main bon mais la main pour toi pour ça peut perdre l'artiste était pas quand qui mutema abangi question na meli mai awa ba obenga nga faux chanteur tu peux consoler papa consola quand c'est tout fait pour ba benga faux chanteur te vous à la l'aise bon peut ça biso plaisir bino mo peut faut vous à l'aise na banzoto na bino botika ko sa ba distraction wa mela ngana ko mela mai te na koyemba et puis ba voir osu bo yambe ko batanga kibino et ils sont batanga ifali te botika ba polémique sous ces angatinga donc on a rappelé ba tout que la scène musicale lobby samedi ce que mission ekoti lelo ba ke lobby déjà concert hérité ce qui peut écouter après donc on peut se faire félicitations pour nabi osimba de la forêt déjà na mabele bina filet déjà kuna batu bazo accompagner de la forêt donc bonne chance na wata bonne chance pe na ba date monsieur tikali Fabregas déjà na Zénith quand même était à Zénith de Lille ba warrior pe kané bo sala bo somba ba billet na bino na tournée américain donc aussi ba sold out lisusu na rappelé bien lisusu bataton le 2 novembre vendredi à Miss yekutu ko na lali pongi makasi na biko simba po ba simba était les jeunes to lingama de génération ba gros bisous na bino na cameraman na ke directement comme na suka bosa ko tanga komba la cameraman na awa Fiston Kavena na za awa ba bonjour non merci papa pour être disponible sénateur Lutete monteur na ngai ba gros bisous bisiko zali madame Nadège Molato madame na ba gros bisous na yo pe na rappelé ban États-Unis soko lingo lia bio olia penga bio mbisa mai mbisa okandunda dongo makayabu ya kitoko ya kisangani oya nindo olia ka bio contacter ka numéro na biso na ban États-Unis bino mo bebi numéro na biso na États-Unis zana bo contacter karabozo nyoso boza yango posa donc olinga olia bio contacter madame Nadège Molato numéro za na pembeni wana bambote belé na ke déjà ba salutation na ngai bambote belé na mon papouche master ready à Miss poto no sa promotion boy non ça la master ya papa kutu na ngai Lucien de Mingongo ba gros bisous bisiko zali madame Sira Diabaté de Mingongo ba gros bisous na bino na pesi famille ma famille ego na bi ba gros bisous ma copine Faber la diva ma grande sœur chérie Lisette Ndiko ba gros bisous na yo tonton intérêt Christian Bisselo ba gros bisous famille Mobimba famille Gonabi je vous aime beaucoup on se retrouve prochainement bisous bye.